journaliste mbote na balandi nyonso ya Mosakoli Shako TV. Na banzi ete boza deja na ba telefone na bino pona kolanda matali politique ya mboka na biso. Kombo na ngai ezali maître Papi Josso Ngandu Mwendela Bwenda. Nazali président national ya parti Ensemble des Congolais pour un état de droit, ESSED en sigle. Voilà. Sango ya mboka ezali mwa bilinga mais tozali na sepeli ndenge boye kotala biso na bureau na biso pona topesa kaka balandi ya Mosakoli Shako TV ba information oyo etali mboka na biso. Oyebi ndeko journaliste na mboka na biso mabe ekomi malamu ekomi mabe. Okomona baye bazali kokamba mboka, ba ministre, ba député, ba sénateur, ba gouverneur, ba chef de territoire, ba bourgmestre, bangonde bazali ba miyibi minene ya mboka na biso. Bangonde bazali batu ya liboso ya kozanga kotosa mibeko na biso. Or, mokonzi ya mboka azali koluba kobeta sete tango yiso pona oyo etali état de droit. État de droit oyo ezali idéologie. Nkondo Etienne Tshisekedi alobaki état de droit ezali état oyo mibeko ezali likolo na nyonso. Melelo soki nakoki kozwa ata ndakisa ya régie des eaux oyo bokoki kosala 29 jours sans mai mais na suka ya sanza facture ekoya pour que bofuta yango. Donc bazali kotekela bino désert à ciel ouvert. Ndenge moko lisusu na SNEL bosali 29 jours sur 30 molili ezate mais na suka ya sanza facture ezali koya, c'est-à-dire batekeli bino molili bofuti yango. Donc voilà oyo tokoki koloba na introduction par rapport ya motuna na bino. Oui, boni parti na yo. Parti politique, donc nouvelle formation politique oyo to bengami na kombo ya ESSED, elingi koloba Ensemble des Congolais pour un état de droit. Ezali parti oyo ebimisika oyo ngami moko nazali kokamba. Ezali vraiment ko se porter à mieux. Yango tozali ko lancer appel na baye nyonso balandaka Mosakoli Shako TV na YouTube baya dimanche le 13 juin 2021 sur boulevard Lumumba numéro 54-53 en diagonale il y a église Zoé Tabernacle entre Cité Bethel il y a Moïse Mbiye na usine Complaste na limité industriel première rue tozali wana na milulu minene boya boyoka message ya président national boya boyoka vision ya parti boya koyoka historique ya parti ebandaki ndenge nini tokomi wapi. Voilà, vraiment c'est depuis un bout de temps, si je ne m'abuse pas, une semaine ou 5 jours au nayoki na ba etandoike était maladie ou bien bokono ya coronavirus ezongi lisusu na makasi koleka. Yango nazali ko lancer appel na bayi mboka nyonso peuple congolais bokono ya covid corona ezali ya solo totosa ba instruction ba mesure barrière oyo mikonzi bazali kopesa entre autres kolata cache-nez sur le lieu public bokolo bon mettre à la tite non nazali na place publique te nazali na bureau ya parti yango nde na lati yango te. Et donc distanciation il faut que respecter yango mais tozali ko sambela kaka na bakonzi basala ba effort pour na ko éradiquer bokono ya COVID-19 et puis
ensemble na peuple parce que ce qui population ezali kotosa ba instruction oyo bakambi ya mboka bazali kopesa, je pense que bokono ekopesa mapenza mingi mingi te. Lolenge ba policier bazali kokumbela makambo wana sango esi ekomelinga na matoi. Nazo rappeler bandeko nanga ya Congo que la police ezali service public ya l'État. Oyo mission nango ezali kobatela population na ba bien na ye. Mais ezali na eloko moko ezali ko se poser. Ezali insuffisance ya l'État. L'État azali na mesure te pona ko cadrer bandeko na biso ba policier. Pourquoi? Parce que bazali mal payé. Et donc, tango mikonzi bazali kozwa ba disposition pona ba mesure songolo et comme aka avantage pona bandeko ena. C'est-à-dire balobi le port ya kashne ezali obligatoire. Soki olati yango te ezali na ba amende. Or ba amende wana ezali na ba principe na ba lolenge ya kofutela yango. Il faut ezala na batu ya DGRK oyo bakozala accompagné dans la police pour que ceux qui bakuti mutu na mbeba donc à respecter ba mesure barrière te a fouti 5 000 francs. Mais okokuta sur terrain mutu alati kachinete a commis sujet ya torture et pas ya ba policier basenga ye ba 20 000 francs basenga ye ba 30 000 francs. Alors nga en tant que président national ya parti politique nazali ko condamner au effort ba makambo oyo la police ezali kosala et nazali ko lancer message pe appel et pas ya mokambi ya la police général Kasongo et sika azali je pense à kolanda ngai ameka kosala suivi plutôt allais-je dire régulièrement pendant kolandela ba policier oyo bazali kosala ba massacre wana oyebi na tango elekaki nazalaki na esengo komona ete mokonzi ya la police akitaki sur terrain pona kokanga ba policier nyonso ya ba roulage oyo bazali kosala ba bavure sur la voie publique. Et loko wana na sepelaki na yango makasi na kosenga na ye lisusu akita sur terrain pona kotala makambo oyo etali bokangami ya batu oyo bazali ko respecter mesures barrières entre autres le port ya masque oyo ezali obligatoire na distanciation sociale. Voilà ndeko journaliste oyo nakoki koloba par rapport ya Covid. À partir de 0h1 azokanga bato na baboîte na ba député na bambongo na bapoche pour na ba député oki kolendisa bango. Oui na landaki lisolo wana général Kasongo a outi kosala descente sur les lieux sur terrain pona kokanga batu ya ba terrasse batu oyo bazali kosala ba manifestation sur la place publique na yokaki pe que bakangaki ba député ba botolaki bango mbongo oyo nga nazali koloba en tant que juriste praticien ezali ete mokote azali likolo ya mibeko ya mboka yango na parti politique na biso SED objectif principal na biso vision ya parti na biso ezali la primauté de l'autorité de la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. Même mokonzi ya mboka azali likolo ya mibeko te. Oyo nakoki koloba na général Kasongo ezali kaka atosa mibeko ya mboka. Voilà. Oui, merci maître. To sepe isusu tona mutuna moko muke pona kutuna oyo problème ya Alexis Tambwe Mwamba. Nayokaki sango ya ndeko Alexis Tambwe Mwamba oyo justice azali na bosenga na ye. Je pense que bandeko nyonso ya République démocratique du Congo bayebi Nkondo Etienne Tshisekedi oyo a milité depuis dictature il y a Mobutu na pouvoir pour instaurer état de droit. Na lobaka chaque fois que état de droit ezali une idéologie, ezali état oyo
mon côté azali likolo ya mibeko, seul mibeko nde ezali likolo ya nyonso. Alors nakolandisama ni régime oyo eleki, je cite bien régime ya ndeko Joseph Kabila oyo bamususu babengi Hippolyte Kanambe. Na bokambi na ye ezalaki catastrophique, akundaki mboka na kati ya libulu, akundaki mboka sur le plan économique. C'est ainsi que Bantambwe Mwamba, Boshab, Matata Ponyo, Papi Tamba, Ngoïka Sange, Lambert Mende. Alors, bango nyonso bazalaki na sens ya koyiba misolo ya mboka, kokumisa Kabila aumela na bokonzi, même au-delà ya délai constitutionnel, pour que bango bayibaka misolo ya mboka. Et donc, justice ezalaki kosalema na ndenge elongo banité. Ce que tali par rapport ya mission ya parti na biso, moko ya mission ya parti na biso, ezali pe justice équitable na mutu nyonso. Elingi koloba te que soki oza na likambo okei na l'état na justice, batala mutu azali na misolo. Alors que mutu azali na misolo, tango mosusu azali na raison te. Alors tozali komilité pour la justice équitable pour tous les Congolais sans distinction aucune. Alors, tango nayoki sango ya justice ya mboka na biso e bengisi Alexis Tambwe Mwamba oyo azalaka plusieurs fois ministre na mboka na biso, oyo azalaka pe ancien rebelle, je ne sais pas ce qui atika yango, oyo pe auti kozala président ya Sénat na biso. Justice ya mboka na biso e bengisi ye. Alors, étant na kati ya état de droit, tozo senga kaka justice esala musala na yango sans implication ya ba pression politique. Mais à ce que je sache, na ba information ezali na disposition na biso, Alexis Tambwe Mwamba a connaître le même sort na ndeko Vital Kamerhe. Donc voilà oyo nakoki ko répondre par rapport ya motuna wana. Ndeko journaliste, je pense que nalandaki projet de loi oyo mwana mboka Noël Tchani a proposé pour que ba adopter yango na parlement. Nazali koloba na ba congolais nyonso que tozali na moment oyo il faut bilembo ya état de droit et monana. Nous sommes en République démocratique du Congo où chaque Congolais azali na droit ya ko émettre un avis, soit politique, économique, mais cet avis n'est pas obligatoire. Maintenant, likambo oyo etali nationalité congolaise. Ce qui otangi article 10 alinéa 2, ce qui to bandi ata na alinéa premier, il y a constitution na biso et lobinine. Je pense que Ndeko Noël Tchani azali docteur, je crois en économie, quelque chose comme ça. C'est un haut cadre du pays. Tango asali elokoyo, je pense qu'il est entouré na ba avocat, il y a haute carrure ndenge moko nanga. Mais nazali na compréhension différente par rapport au projet de loi naïe. Parce que la problématique il y a nationalité na mboka na biso est déjà réglée. Toza na constitution il y a 18 février 2006. Oyo et si est réglé makambo nyonso. Mais ce qui est article nango ya souka je crois 222 quelque chose comme ça si je ne m'abuse pas. Au komona que balobi que toute disposition antérieure contraire à la présente constitution est nulle et de sans effet. Nazotangela yo article 10 ya constitution na biso. La nationalité congolaise est une et exclusive. Mibeko ya mboka na biso endimi que nationalité na mboka na biso ezala kaka moko. Et puis nationalité ya mboka na biso ezali na jalousie lokola ya mwasi ya libala. C'est-à-dire que
nationalité na biso elingi te ozala na yango odétenir lisusu nationalité ya mboka mosusu. Mais soki okiti na alinéa 2 balobi que la nationalité congolaise est soit d'origine ou d'acquisition individuelle. C'est-à-dire mibeko epesi possibilité okoki kozala congolais d'origine, okoki pe kozala congolais d'acquisition. Mais balobi une loi organique et ko prévoyait ba makambo nyonso modalité ya acquisition ya nationalité, perte ya nationalité na recouvrement ya nationalité. Et donc lokola ndeko Tchani alobi que pona ko accéder na ba poste misatu oyo ndenge nalandaki atangi présidence ya république, président ya assemblée nationale, président ya sénat. Ba poste misatu oyo ezali déjà verrouillé na mibeko ya mboka na biso na mayi etali nationalité. Mais ye aye na élément moko pona koloba pour que ozala na accès na ba poste misatu oyo touti kotanga plutôt, il faut ozala congolais d'origine. Et donc peuple il faut pas comprendre que pona kozala député ministre to na poste mususu hormis o misatu, il faut ozala congolais. Or dans l'article 10 de la constitution balobi la nationalité congolaise est soit d'origine soit d'acquisition. Mais ndeko journaliste les bas blesse na esika ya nationalité congolaise d'origine. Qui est congolais d'origine? Qui n'est pas congolais d'origine? Ceux qui ont loi organique, oyo ezali ko organiser nationalité na mboka na biso, na article nango 10, balobi que est congolais d'origine toute personne, mutu nyonso oyo azalaki na territoire ya Congo avant ezwa indépendance tina lelo. Likambo wana mutu akotisi yango ezali ndeko Laurent Désiré Kabila. Tango akoti na 1997 ayaki na ba Rwandais ba oyo basungi ye azwa pouvoir. Mais aye kozwa complication ba Rwandais ba se réclamer congolais. Yango nde asalaki loi spéciale na 1998 ou 99 quelque chose comme ça. Alors, pour la question oyo etali nationalité, moi je ne partage pas le même avis que Ndeko Tchani parce que la question de la nationalité a été déjà résolue par beaucoup d'arsenal juridique Namboka Nabiso. Ezala la convention des droits de l'homme, il y a 1948 et soulevé problème de la nationalité. Ezala constitution il y a 18 février et soulevé et réglé déjà problème de la nationalité Namboka Nabiso. Ezala loi organique ou ezali kota la nationalité Namboka Nabiso. Et organiser nationalité et pesi ndenge nini mutu akoki kozala congolais, ndenge nini mutu akoki kobungisa nationalité congolaise, pe lolenge nini mutu oyo azalaki na nationalité congolaise abungisi yango pe akoki ko recouvrer yango. Donc je ne partage pas le même avis parce que ezali déjà na mibeko oyo et organiser likambo ya nationalité congolaise na mboka na biso. Yango nazali ko lancer mbela na peuple congolais nyonso, surtout kinois, bisika nyonso bozali boya koyoka en long et en large Maître Papi Diosso président national ya SED na réunion oyo parti politique na ye ezali ko organiser ce dimanche 13 juin 2021 na limité première rue sur Petit Boulevard numéro 54-53 en diagonale, il y a église Zoé Tabernacle entre Cité Bethel et Moïse Mbiye na usine Complast. Que vive la République démocratique du Congo, que vive l'ensemble des Congolais pour un état de droit, que vive l'état de droit en République démocratique du Congo, que vive le président national
de l'ESSED, Maître Papi Diosso. Je vous remercie. Ndeko journaliste, merci pour la motuna ena. Je pense que chaque fois na le kakana ba itandoike, ba landi oyo balanda kanga, ba yebi mingi nazalaka na momesanu ya koloba ete mutu abomi mboka oyo ezali Joseph Kabila, Hippolyte Kazembere Kazimire Kanambe. Un touti, je ne peux pas comprendre un étranger, ndekonanga journaliste, oyo atikala koye banzela ya classe T, atanga T, un sans-papier, mais par accident de l'histoire, un type pareil a immigré na mboka na biso oyo ezali Congo, mabele bankoko batikela biso, a commis na mboka na biso, quelque temps après, a commis président de la République. Donc, eloko esala kanga pasi parce que na ba histoire ya ba mboke belé etikala ko salema te. Ndeko Kabila oyo Kazembere na uti kotanga abomi mboka ndenge nini? Azalaki na politique ya atiki ba ministre na ye, atiki bato na ye, bayibaka misolo ya l'État, baboma économie ya l'État, social ya l'État, mais ye azalaka na bokonzi. C'est ainsi que ceux qui ont landé la loi sur les finances publiques, je mets tous les juristes Yambo Kanabiso en défi. Nazo cité bakombo ba juriste ya FCC. Na bandi nanu na ndeko Boshab. Pona ko cité kakaye. Azalaki professeur nanga ya droit. Ye mutu atangisi nga droit. Mais nalingi ko lancer ye défi. Aye bisanga. La loi organique portant la finance publique à l'État. Est-ce que et prévoir carte visa wana likambo ya carte visa wana eza na loi ya finance publique ona uti kotanga te. Ezali magouille oyo ndeko Kabila tcheki en place en connivence na banque centrale de telle sorte que ba carte visa wana ba pesa yango ba au cadre ba haute autorité ya mboka na biso parce que à tout moment ba koki ko voyager akoki ko kende te na banque centrale pona ko zwa mbongo parce que mibeko na mboka na biso ezali ko pekisa moto atambola donc à voyager na mbongo plus de 10 000 $. Donc pour que oleka na aéroport na biso na misolo na maboko oyo ezali liquide, il faut ozala na 9 990 $. Yango monaki ke ndeko Willy Bakonga oyo abomi gratuité ya enseignement azali na makala parce que atosi mibeko ya l'état te. Yango nazali koloba état de droit to bandaki koluka yango yo. Likambo ya carte visa ba congolais na yokaki yango. Comment vous pouvez vous imaginer et une autorité de l'État, azo boma économie à l'État, yemoko peuple azo souffrir, a dépensaka misolo ya l'État, 50 000 $ par mois. Mais c'est impossible et c'est déplorable. Tant que tozali ko dénoncer yango, okoyoka oh non, ezali imputation dommageable. Mais tango batu oyo bazali ko censé ko diriger ba misolo ya l'État, bazali ko yiba yango. Wana imputation dommageable ezali. Mais tango biso tozali ko dénoncer imputation dommageable ezali. Donc nazali ko senga na justice alandela likambo ya ba carte visa wana parce que ezali réglementé te na mibeko ya mboka na biso. Donc c'est une histoire oyo Kabila a montaki na ba acolyte na ye pour que ba escroquer peuple congolais. Imaginez-vous tozali wana to futaka ba facture ya courant, to futaka ba impôt, to futaka mai. Mais courant ngo ezalaka te, mai ezalaka te, eza passe social eza par terre. Mais misolo oyo tozali ko futa pour que ekota na trésor public esala musala etonga banzela, etonga ba homme de vieillard. Et bongisa salaire ya militaire oyo azali ko kufela mboka na frontière
et bongisa social ya policier oyo azali ko batela batuna biloko na ye mais okokuta mutu moko azwi mbongo wana atie na poche na ye talanda kisa ya ndeko oyo gouverneur oyo ya Kinshasa nani Gentini Ngobila talanda ko Gentini Ngobila ba dégâts atiki na mai ndombe na yumbi kuna bato bazobomana chaque jour. Gentini Ngobila responsable, j'assume ce que je suis en train de dire, mais lelo ayeli sous na taxe ya parking ango Gentini Ngobila tongi parking te, mais ce qui otali par jour agent naye azosala plus de 50 000 francs congolais. Ceux qui ont landé le nombre d'agents oyo bazali largués sur terrain, mais azosala ba millions ya francs. Mais wapi ba parking yango? Est-ce que même si parking ezali aseni? Non. Likambo ya zando ndeko na yebisi bino ke na koti zando na leli babuki zando depuis babuka na confinement ti lelo zando ezali ya kotonga te. Gentini Ngobila a se confectionné ba marché na ye ya Kabinda kalembelembe na Itaka kuna, mais ozomona ke bato bazate ba agent oyo atie sur place bazo 200 $ pour la mesa parce que biso toza bato ya politique ya bureau te toza bato ya terrain. Nous sommes descendus sur terrain pour na ko s'imprégner na réalité. Talaneti na marché ya Kabinda c'est dans une école. Oh mokonzi ya mboka a lobby gratuité d'enseignement, il faut ba école ezalebele. Mais Ngobila na moni yepe aye ko bundisa gratuité d'enseignement parce que ba école o ezali yi azoboma yango. Et donc, pour nous revenir dans likambo ya carte visa, ezali ya lokuta. D'ailleurs, na landaki IGF a promettre que a ko balancer liste ya bamiri binyo soana parce que na mirmir toyoka ki kombo ya ndeko Shadari oyo azaki candidat malheureux na élection ya 2018, toyoka ki kombo ya Minaku, toyoka ki kombo ya oh nani mususo yo baza ebele bato FCC bazali ko détenir ba carte wana, mais bazali ko démentir eza na fête. Il faut okende na justice o ebengisi yo pour que on lakisa ba preuve que non bozali ko utiliser ba carte wana te en dehors ya ba mandat na bino. Donc j'appelle la population congolaise à la vigilance. Biso mutu tofuta kampako ba député na parlement biso mutu totinda ka bango. Peuple oza kaka na ba devoir te kaka ya ko voter, non, oza pe na ba obligation, oza la informer olandela gestion ya mboka na yo ezali nini. Mais dommage bande konanga congolais bazalaka vraiment activité pour na kolandela gestion ya mboka na biso à travers ba institution oyo biso moko totier en place. Tant mosusu soki gouvernement ebimi ba nommé ministre bolandeli bino population non oyo za muyibi ayibi boy asali boy asali boy. Donc bozali na ba voie légale oyo mibeko et prévoir etikeli bino pour que bo exprimer ba besoin na bino pe ba sentiment na bino, mais d'une façon démocratique et républicaine. Voilà ce que je peux dire sur les Kamboya, la carte visa. Nazali ko lancé appel na peuple congolais, oyo azali ko nanga na minito yo, chaîne nabino yangoyo Mosakoli Shako TV. Ezali ko landama partout dans le monde entier, Canada, États-Unis, Amérique, ainsi de suite. Donc, vous allez brancher à chaque instant parce que Mosali Nabino, maître Papi Yosso, Azaliwana pona ko lendi sabino, ko pese bino ba information na maematali politique ya mboka na biso. Donc, tozali bana misala nabino, à chaque fois que actualité ezali ko exiger to pese bino yango, nous sommes là pona ko pesa bino ba information.